Peut-être na maman na likam na biso to mona ka départ ya maman na biso vie ndenga voyage qui to eba ke nyonso eleka ki bien mais voyage ya maman top o ezo créer problème pourquoi to moni bato bazo sala ba direct na bango bazo sala ba live bazo sala ba sortie médiatique na bango ya ko seka maman top surtout habillement ya maman top ya kazanga na balelo moboye mutu akoseka habillement ya mama top faza kana problème sérieux oyi mama top abuaka mi makasi e mama top na bano 25 ans mama top âge à 25 ans te mama top abuaka mi na âge à 12 ans zalo bano le mobo c'est très capital mi na lobi muta bengisi mama top aza mwana mobali mi d'abord la Christian Sugar ozomona toke nango la logique des choses mi d'abord la Christian Sugar et ce n'est pas na maboko la Matuza ozomona mama top ba futele billet pa nani pa mobali koto peto yepa Christian nani Ogérie Spire mama muteke aboko la Ogérie Spire toye tendresse aboko la fa si qu'on a bango nyonso tu wana na femme de valeur maman top pour mon bala sali nini a futelier billet ozomona kasi ko place bino mo ko sala ka boya ko sala ka ba ironie boya ko komi fingisa ka sila mille na ese baloba ke uta pasila si ba koma na niveau ya finga pape lombe très bien e uta pasila muta pesa bango monopole a pesa bango nini oyo excès de zèle et sila comment mutu lokola mbondo de Paris mutu lokola poche baba OK ba pape lombe afukama pape lombe afukama asenga pardon aza mutakala asenga sila pardon bo excusez ta niveau to okende ta la degré place to okoma papa le ma fukama aza la nu asenga sila pardon quelle humiliation vraiment mais si la batabongo ya pesa bango mbota félicita bango na misala ki to konde ba fingela ke batu yango na lobi baisho kokobo sunga sila bobimisa sila trop primaire ta lolo sila bokomi bozwi bote sila classe moko na saratola ah bon non sarato oui bazwi vont bate sila classe moko na saratola po saratola ti asara ba voyage wana akendaka na première classe na business class ozomona o kutu sila vanda pembeni moko na saratola te yayo oyi makambo saratola na sala bato ebeye bakosala ngo te lelo saratola kende États-Unis bana ne bakangi photo na bekekwa deroko na saratola betela ngo tolo ta toyekomona ngo katango mama na biso muteke abimisi yango bato akangi photo na deroko ndoka statue ya deroko ekeko alobaka te apebaka te batie lokwa mannequin saratola bite bozala olakisa bino aza ekeko pa saratola ye nango akeko te bakomaka bakombo na nini kuna ake afukami na betoile ye bakoma kombo bakoma mpe sb bakomi mpe saratola leka nzela na bakoma te saratola asali video na papa afe na kati avion ye mpe ekuma na memi ye lokola ngululu ye pa ya kosala video na papier fait tala bokomi ko se mesurer classe moko na saratola si tu comprendre bien ndé bandé ko checker adversaire ya mama Belvi ya mama Belvi te adversaire ya saratola o za adversaire ya saratola parce que makambo wana Belvi ko sa ba matalana na te to mona kutu mama top o ba matisa na podium ba présenter mémé ba Gaulois et créer un problème te pas ni makamba si la nyonso lingaka mais oui baza bata ba songi baza ba matalana ezaka likolo landaka e babe ngoni héréditaire donc mama songi mama matalana ekititi pa bana bango bazoka likamba mukete fe bakomisa ngo grave ta likambo oya mama top bakene Côte d'Ivoire mida ye ko vanda na TV pa banini ke mama top mobile mutabengi mais oui ausala vraiment ki mama na eko ausala vraiment ki star na ye mibalo fa bazoka bino me bazoka mama top ozomona tala niveau
ozomona mais bino boko lesa mibali mais top na âge neka mibali ba lesa ye ba lo mo bo Pamela osomona Bellevue va na TV ba merci Yams jamais mais wana salango apesa bango pour dire que makambu ne ba okabola ba rôle ba pesa pe mama top rôle na ba fa na mesa ba ti ba t-shirt noir et puis la tali sous le long de ba ni oyo baza na table bazolia na producteur na ye ata ko tsoka za mobali na ye mais mama top azo mérite ngo ozomona aza mwasi kitoko mama top azo kolo nje muta zo kola te ya ataka maquillage te maquillage ne boye zaka toujours loba azo bimato na tournage Pamela trop de make-up et baby ça que longi yango moni yaya kingo sembo mi fo de tele kitina ba kingo siko mama to pasaka nge tala ndenge to pa koma nge bunge ah mama tope fi olo mi de ba ta théâtre c'est maman non lo banayo vraiment siko ngana lingi na tuna maman la biso aussi la déplacera trop bakosala mare na biso ata mwa stratégie te loka bafani epe na poto babengisi epe na France basali epe mwa botala mama akiti ti na choisible ya Airtel na nzoto asa publicité te mawa amiyebaka te tala naloba na eloko moko boye toke na logique des choses tozongi vraiment na ba 97 si je me trompe pas ba 97 kutu te oui dans tout cas ba 96 ba 97 papa Hervé vraiment zaki na ampleur te mais si la zaki na ampleur si la théâtre kalako si la zaki déjà na ampleur wana tant total la si la ba jouer ma passe na esengo aza na poto so na bosanité wana ba papa Hervé na nous vraiment azba wana ba wenge za na ensemble wana papa Hervé na wenge mazaki na ampleur o ba président JB pe na bazaki na ngote mais si la zalaki comment maman wana bo ami yebaka o azate to ndenge nini mais elle va za na JB pe no senti que ba star mi balé ba mbale ba charisme o senti que ba star mi balé nde ba vandi ah te bravo Bellevue bravo vraiment tu mérites bravo Osomona, on sentit que oui, on sentit que muta vandi, azako mi yeba ke ngai naza Bellevue candidat patrona. Na ko sala ba tunisa te batalisa na te. Siko pourquoi pas ba koki ko simba est-ce que muto ko la maman na biso si la ko perdre le bossa papa Hervé. Vraiment. Autant mon papa Hervé va reconnaître que nazana star na biso mboka se katala sila. Si. Poni ba osungete boy. Vraiment. Yango na lobi Aisha Koko sunga sila. OK. Bino tu wana boza pembeni wana bozo sunga ete. Demer nyangi boko finga ye mukusa talo demer nyangi azo saba le demer nyangi. Aokende Belgique. Pe akino teki se ba portala ye nango basali ba pola Bellevue po ba keno teka nango kuna po na spectacle ba okesala. Bino nyonso tu wana bochaka munoko bo memela si la stratégie nini eloko ezati Bellevue batie na ba panneau eloko nini bino pe ezangi te na ko pesa na ko dévoiler eloko wana te ba yo zwango pamba no benga de mer nyengi na PC stratégie wana na PC idée wana tout temps on eloko yo Pamela eloko mona loba omoni bango nyonso tubo excuser nga soki akangisa ngai boye mto koyeba ba Aisha Koko bazosunga mama sila te comme si azana ba communiquer azana ba conseiller na ba conseiller ya malamu te na loba eloko moko boye Bellevue aloba communicateur na ye ou communicatrice n'est plutôt demeure Nyangi et aloba qui est attaché de presse plutôt oui c'est demeure Nyangi. À part de mer Nyangi Bellevue pas appel na bato misusu pe lokane to mona Aisha Koko tambola na mer na biso si la bisal to mamba solo si o soko kangisa nga yeka muto yeba parce que fona loba po ba sunga mama si la te o kanga tinde yo ba yo kanga yo na ba le lo mo po ni Aisha Koko o sunga mama si la te Aisha Koko yem datambola trop na si la bisal yem dazala vraiment na ye akoki ko pesa sta si la ba stratégie mususu o sala te tala ndinga yo simsa si la touche
naza invité spécial ya Papa Hervé. Mais tandis que la vidéo tout le monde qui a eu chocolat muto la vidéo na yesi la kokota pour ni ko simbisa muninge bela touche bongo. Pour dire que makambutu milela ese baloba ke uta pasila. OK. Si ba comme na niveau ya finga Papa Lombe. Très bien. Et uta pasila. OK. Muta pesa bango monopole a pesa bango nini oyo excès de zèle et sila. OK. Comment mutu lokola Mbondo de Paris, mutu lokola Pocha Baba. OK, le Papa Lombe afukama. Papa Lombe afukama. Asenga pardon. Aza mutakala senga sila pardon. Maman top dans la Côte d'Ivoire a tourné. Zuma lobi makolo maman top wana e mérité roba mu pousser bongote. Ya. Zuma. O tali makola moi sino bien. Vraiment. Na tali makola moi sa Zuma. Aleli. OK. Zuma bimisa maman na mama ya kalamu. Pourtant pour les finga le colo wana e mérité roba mukusete et memi top dans Côte d'Ivoire et foutre la top ndako na ma campagne Zuma yo maman naza wapi na maya kalamu lelo kut maman komola na moi kimia pone langa bientôt langa on pezo sila na mbula makasi wana o comme rabatu bazo uta prince angiringi bazo kota kimbangu mbangu bazo kota yolo ba okita pamela to kita kamna so kamba soto na na ngirngi mbula soke beti makasi ya otiki ndako bokiti po bokeno zwa bana wa mike balala o bazaka na se ya maya kalamu na kimbangu kuna na ba yolo bato bakita surtout ba étage na loba na yo pas même chose vraie maman azuma ba bomba ka ye pa batu mbula so emeta makasi mais Zuma yo vana te po finga top obike mama top emsa ko vana ta ko ba te openga mama Zuma za ta mo musala ngana ndako akozoye akozoye pe mo musala ko siko mwana yo zo na tembo finga batu bako saisa mama bino ndenge nini changer yango moni mutu mususu mobali akufa va mobali akufa tika pe na aja koko bale ti akoma kosala mbanda na mama Shako bon yango tika mama Shako peta nga va onaloba na oti mutu mususu mobali akufa va atika pe na aja koko bota na age ba koko ba pota déjà bota na Sele Masamba baboti déjà mwana moko na Sele Masamba babota na Sele Masamba parce que là on est pe pour Sele Masamba bala ozomona bo fongola mitema na bino ba balete po ani nani ba balete po ani ba balo ndenge ni soko oza mal répété yo moko ba gérer spire mbanda na mama muteke ba Zaka film même soko ndenge ni tout première so ba to recorder la tewana ba kende kuna muto aso lité le tête en train de mona a forêt voir ba Nigeria ba ko sala interprétation ya lingala na français biso be belva aso lité tête la biso comme tikuna lelo comédien comme signer contrat grâce à Belvi ba ya ma ba ko sa ba to tourner ba ya mayo akami a fini yo boy o fonga be 3000 francs mais la mai ozomona bana basi ba osala boliko na ngo pa peso tableau moko aniati yo lisusu maman on est combien de filles ya ba tête ba sakani na bango pa peso kata tableau moko il faut bimo tumbi no mbeka mozo ya kokota film ozo kokota film na epa na bango ozomona basilisa ba génération ba lobi awa ba ema ba utiliser bango makasi.
bonjour, bonsoir et babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission o bokozango na kilelo na Faustin Ngombo télévision. Bokozango pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours en avant, famille Libota to lakisa kabango to leka bango nebele, famille Libota focus na musala mingi to consommer film na biso na kombo ya indécrottable. Voilà, indécrottable film ya kitoko o mama chez biso. En tout cas, 6e épisode de Kokota lelo. Merci beaucoup na bacteur na actrice nyonso bazo jouer na film na biso. To yesa bino ke tant to vanda ka boy to ya o défendre ka belle vie candidate. To ya ko défendre ka ba valeur o eza na kati ya belle vie candidate patrona o eza ba film na lelo o ba komi ko éduquer biso ke mwana fa bina devant ba parents mwana abina na église abina na école mais belle vie candidate éduquer masse. Belle vie ote ya biso makambo tozo vivre na société. En fait, en tout cas, merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé c'est Djema, la maman qui dérange, regarde Ningo ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi papa sans mon pour les nécessaires. Maman Gina Mabia la maman chérie à moi aussi, maman Germaine Nakata François, na Blandine Panzo, je te salue aussi. Lelo vraiment na plateau na ngana zanga mo côté na moi na suka ya famille buta boyebi ba dijo na biso ndenge kindaka kena vraiment kitoko makaso to sali 2 jours 3 jours bien kazanga kenda wa bisamiga kenda bitoza toza vraiment ensemble yango balobake union fait la force. En tout cas famille Libota toza awa focus na boulot et non kisoko za parole mo nga ifongole nga plateau na yamba mwana suka ya famille Libota qui est Bianca Zanga. Bianca, bonjour, bonne santé. Oh là. Oui, santé normale, Pamela Matondo. Bonjour, na baïma, surtout Balingarabito. Bonjour, na Batoutou, place Nyonsoboza, ça dépend du pays. Ceux qui bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Bonjour, na Moko Pamela. Bonjour, na Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Rai Goshi, Maman Koma, Poutine de l'écriture. Babi vraiment YouTube Studio, Maman Alessa Rabango, Sogi Azate, Baron Pe Barozalate. Merci beaucoup, na Dongole Sanzamba Versace et pourquoi pas Odette Lessa maman na Lesline. Merci à toi Niki Lessa, Mifi Lessa Motema papi, Iran Kialuta Motema Richard. Merci à toi Nadine Kialuta, Jocelyn Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adage Lubanza, de Turquie Luanda, et Turquie Paris et Païwa Rose Menga, Zawana Bibi Chumuswamba, Ipupa, Bibi Chumuswamba, Ipupa, Colo Décoration, dans la poste de décoration, Kafou, vraiment contacter Bibi Chumuswamba, vous n'allez jamais dessus. Là, je dis un grand merci à la maman chérie, à moi aussi, maman José Loussalisou. Maman Mamita Dina, la grande H, maman Sakina, maman Aniba Super, maman maman Nabiso, la maman chérie à moi aussi, donc maman Msonios, maman Gina Mabiala, maman Ewine, maman Nabiso, tout vraiment la famille Bota, maman Aningoya. Maman Aningo ya Mputu et pourquoi pas maman bébé ya France bambote na bino vraiment yango wana. Un grand merci à maman Moulouba o aza vraiment na biso na plateau et merci à toi et notre aza derrière la caméra Pamela Matondo ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga ba question ya yo Biano Yangai ba question na nga Biano yaye to betano film solo ya film ya biso indécrottable oyo film kitoko komona 5e épisode ndenge maman étoile no se ba piro maladi o ya zanango tala ezuli ya ba piro Bianca tango tala film oyo ete ya yo nini pe ezolobela onene. Pamela moi na vie ndetro ba katolingana de vrai. Parce que loko yo papa Serge Asali, maman étoile. Papa Serge azaki na bolinga maman étoile ezaki ka ya mbebo. Ezaki vraiment ya profondeur te ya moi si o partagera na yeli moko. Moi si o ya pesa esengo. Lelo balobi ke azana problème ya cancer. Yo comme ça un problème c'est que longola basé mi trop. O comme tika moi si na pasi. Moi ça comme déclarer abidjino tonga wana ba opesa nga yango ezo sala nga makasi. Lelo tonga na nazo zo ngote na komola na souffrance. Ozo préférer ko kemela no masango zo nganda ku désert. La réaction ya Gesho na Pierrot. Baziango tant maman toi a expliqué bango ba koti maman na Google ba beti malade bimi et ça bango pasi. Malgré tout ba kena ngo ba ni ba koti sango mwa ndenge nini mais
Maman to lobina bango biso ke bino ne to bandenge moko na ndeko na bino alobi te abito andenge moko te abe biso esali biso pasi siko bongo ye mutazaka na yo yoka ndenge soki biso to mibali na ote tala ba songi ba maman mibale Marie Jeanne na maman moseka bakoko supporter ko garder monte faut ba yakati sur place ba yé ba vérité o biso ba maman quartier ba biloko eza Pamela o mo mutu mo ba avant na kana bozaka veni moko maman no ndé mutu moko lobaka te nzoka ayebi vie privée ya bato ebele basongi mneti mama na biso nani oyo mama na biso nani Marie Jeanne na moseka en tout cas basomo en tout cas félicitations à vous donc et kota la susu ba milo ngana mona c'est comme son dire ba milo bato bacheli papa Turbo poison na te mona ko landela bono mona on dirait ba milo ndeni ba yebi ke papa Turbo za na poison vraiment Pamela obi ba biloko eza obi mampango a famille bomaka si parce que comme on a papa Jia na maman Milo comme s'il y a quelque chose vini envoûté bango ba koti na ben ya vini OK maman Milo comme beta déjà machine ya 3000 tours ya ba remorque wana OK ndinga banoke teka kokota koke busoma makala koya nango moni na famille ba référence ezalaka si le na mapanga foot la pe bo ça peut arriver mko le pas boy fête moi za le pangu na ya boy matanga moi za le pangu mais ça bona référence na bino bobi ka référence vraiment ya ngoyo oui ozomona eloko moko te eke troubler bino eloko moko te nuire bino eloko moko te mais bino bolinga na bato misusu ta comment athlète tota ta katikati ya kiaya katikati muso eteka etikala le doko ke foot le simbité to kozonga pa na biso si oui les maison mère ozomona to kozonga na bandako na biso eza normal eza logique mapango na biso fezalaka mais le to moni papa Turbo aza na mbete hôpital ta la réaction ya maman Marie-Hélène ozo chola bano baza ba innocent ba yebe loko te est-ce que ba daili to maman bango akufaka ba daili bazaka na âge nini bino moko boboya kozwa bilo bobi te maman bino aboti bana basi bino botikala nango lelo comment nyongisa Marie-Hélène tout le monde peut dada qui kosenga chaînette alata bon kosenga isa ngo mabete net na logique des choses bo wana pasaki maman leki ya dada tant ba maman Marie-Hélène ba kabola ka biloko ba belle vie fa ba loba pe ke noté to longo la peta moi deux super na deux moi ba chaînette ndambu to pe ça pe dada parce que wana pas maman leki ya dada c'est logique elle on parce que dada ko senga pa na bango te kende sola na pati ko so ko na pati bo te ke sola na ma belle vie to maman ko maman bino te sola na belle vie bine no ke so na papa Turbo omoni dada paza mwana to longo ata moi chaînette ndambo ata moi liputa moko ba super to pe ça pe dada mais dada ko ke senga ba dailite ta papa lianda ndocha on a signalé on signalé mais oui c'est logique Pamela babiloko to mona rango mona ke papa kufi mama kufa tiki bana mais bana bakomi maltraité pour batata mwasi ba mama leki ba mama kulutu ba noko ba papa leki bakomi ko nuire bana bandeko pour le lezo mona lo soki papa Turbo zate ba dailio na ba sala bon OK na comportement ya maman Milopé na comportement ya maman Marie-Hélène pe ba koza la moi heureuse pas belle vie bakoza vraiment moi bien parce que belle vie aota la teke ce qui ndenga aota la mbonga papa Turbo te aota bolingwa ndeko na ye osomona aota bolingwa ye na ndeko na ndenge baza yango lo ngana lo bakaka yo mtu tali film ete na bondelo na bolingwa nzambe kota la belle vie télévision que notre la film et ko coûter na ngoyo pe ata $3 te otali film au partager, au liker, au s'abonner à Bel Air Télévision et ça vraiment qui toko maka c'est ça la bien vraiment. Merci beaucoup bien Kazan en tout cas et ça la bien s'abonner à Bel Air Télévision. Ça migrave. Liker, partager vidéo vraiment et ça la bien en tout cas je salue mon ami privé et personnel Sami Graham la Cléopâtre. La Cléopâtre de la presse. Tu es ici au Caire. Bien Kazan to ko tapeta na maman na likam na biso to monaka départ ya maman na biso vie ndenga voyage qui to ba ke nyonso eleka ki bien
mais voyage ya maman top où ils ont créé problème pourquoi to moni bato bazo sala ba direct na bango bazo sala ba live bazo sala ba sortie médiatique na bango ya ko seka maman top surtout habillement ya maman top ya kazanga na balelo moboye mutu akoseka habillement ya mama top faza ka na problème sérieux oyi mama top abuaka mi makasi e mama top na bano 25 ans mama top âge à 25 ans te mama top abuaka mi na âge à 12 ans OK ozomona abuaka mama top alati nini oyo babenga ngo nini robe taille nini oyo babenga ba robe ngo nini non barobe oyo esuka mipende etika makoli bana nabosani nini komba barobe yango babenga yango mama top alati kitoko osentir ke te mwasi oyo ya likolo modele wana likolo santage mina alobi mama top mutu abengisi ye mobali zala loba no zala loba no lo mobe eza très capital mina lobi mutu abengisi mama top aza mwana mobali mida bokolaka Christian Sugar ozomona tokende yango na logique des choses mida bokolaka Christian Sugar ese dépend na mabokolaka Matuza ozomona mama top bafutele biye pa nani pa mobali koto pe toyeba Christian nani Ogérie Spire mama muteke abokolaka Ogérie Spire toye tendresse abokola fa siko na bango nyonso tu wana na femme de valeur mama top po mobali asali nini afuteli ye biye ozomona tasiko place bino boyoka kosalaka baironie boyoka komifingisaka asila mama top akei contrat ake pa producteur na ye baza na contrat bafilme po tomona bango mpe bavandi na nini ye baokabula bacasting otaki epata tonton tadi ngalapa natalaki yango kuna epai na top max nde baokabola barole baopesa mpe mama top role na ye bavandi na mesa bayeti ba t-shirt noir epuis natali lisusu lelo nde baoni oyo baza na table bazolia na producteur na ye ata kutu soki aza mobali na ye mais mama top azomérite yango ozomona aza mwasi kitoko mama top azokola nzeye moto azokola te yaya ataka maquillage te maquillage ne boye ezalaka toujours loba azobima to na tournage pamela trop de make-up ebebisaka elongi yango moni yaya kingo esembwami fondo te eleki ntina bakingo siko mama top azaka nge tala ndenge top akoma ngebungebu mama top naoloba na yo ozomona azwa ata na ye parce que eyebi nini ke na boti naza lutte contre la vieillesse ozomona badada bakoli me mama top aza kaka ozomona osanti ke no badada bakoli me mama top aza kaka lutte contre la vieillesse mpe aosala yango ya buzoba te yango lelo futi ake Côte d'Ivoire abina bafai na ye bobanga nake poto te naza na Côte d'Ivoire na atourne kuna le tomona bagrâce luzolo na banigeria kuna baotourne ndenge mama top ake pourquoi makambo malamu epa na bango ezalaka mabe bavoyage aussi lasalaka bapesa biso voyage asilaka na libanda kende osani vraiment mais mama top ake voyage ya musala eloko belva kenaka dîner fraternité ake clôture à moi de la femme siko ba déplacement oyo mama muteka kendaka ti lelo to mona moi c'est comment aye ko meme na nini o naza invité principal ya papa Hervé na concert pe ya Genève boy ata likola pardon pe to moni yo te mama muteke ba osungo te o mona loko yo pamela eloko mona oloba omoni bango nyonso tubo excuse nga soki akokangisa ngai boye moto akoyeba baisho koko bazosunga mama sila te comme si azana ba conseiller na ba conseiller ya malamu te na loba lelo moko boye Bellevue aloba communicateur na ye ou communicatrice n'est plutôt demeure Niangi et aloba qui est attaché de presse plutôt oui c'est demeure Niangi à part de mère Niangi Bellevue par exemple na bato misusu pe lokana to mona Aisha kokata molana mère na biso aussi la bisal to mamba solo si
osoka okangisa nga yeka moto oyeba parce que fona loba po baosunga mama sila te okanga te nde yo baokanga yo naloba nde eloko moko boye mpo ani aisha koko aosunga mama sila te aisha koko ye moto atambolaka trop na asila bisalu ye moto azalaka vraiment na ye akoki kopesa ata sila bastratégie mosusu osala te tala ndenge osimisa sila touche naza invité spécial ya papa Hervé mais tandis que na vidéo tomonaki aisha koko nde moto aosala vidéo na ye sila ye kokota mpo ani kosimbisa moninga ebele touche bongo bozosunga ye te mpo na nini botambolaka ne bavoyage lelo bokoma voyage bino nini atu avion moko mwa bokei mpo boye kozonga voyage oyo bokendaka bino mibale ezalaka bit nango ezalaka nini bosunga sila bosunga ye te tala mere kokitaka mais lelo tomoni alobi ye paza nde mona ese na mida ata bopesi bango matière ye paza lolenge moko na bango parce que soki mida tye ye pa kotya elingi oloba na biso nini parce que ye aza éducatrice ya masi tomoni nde baosala balive babwaki bino mabanga basali eloko moko boye Pamela osomona belve vai na te valoba merci Yams jamais mais wana sala ngo apesa bango pour dire que makambo tout mille na ese balobaka euta pasila ti bakoma na niveau ya ofinga pape lombe euta pasila moto apesa bango monopole apesa bango nini oyo excès de zèle ya sila comment moto lokola mbondo de Paris moto lokola poche ya baba okende bapape lombe afukama pape lombe afukama asenga pardon azala mutakala asenga sila pardon bo excusez ta niveau to okende tala degré place to okoma papa elomba fukama azala nu asenga sila pardon quelle humiliation mais si la batabongo ya pesa bango mbota félicita bango na misala kitoko nde bafingela ke batu yango na lobi baisho koko bosunga sila bobimisa sila trop primaire ta lolo sila bokomi bozwi botie sila classe moko na saratola non saratola oui bazwi vraiment batie sila classe moko na saratola po saratola ti asalaka bavoyage wana akendaka na première classe na business class ozomona okutu sila ovanda pembeni moko na saratola te yayo oyebi makambo saratola na asalaka bato ebeye bakosala yango te lelo saratola kende États-Unis bana ne bakangi foto na bekekwa derok wana saratola abetela yango tolo ta toyekomona yango kata mama na biso moteki abimisi yango bato akangi foto na derok nzoka statut ya derok ekeko alobaka te apemaka te batia lokwa mannequin saratola bite bozala olakisa bino aza ekeko pa saratola ye nango akeko te bakomaka bakombo na nini kuna ake afukami na betoile ye bakoma kombo bakoma mpe sb bakomi mpe saratola leka nzela na bakoma te saratola asali video na papa Hervé na kati avion ye mpe ekuma na memi ye lokola ngululu ye pa ya kosala video na papa Hervé tala bokomi kose mesurer classe moko na saratola si tu comprendre bien nde bandai ko cheke adversaire ya mama Belvi aza ya mama Belvi te aza adversaire ya saratola oza adversaire ya saratola parce que makambo wana Belvi kosa ba matala na te aza pa adversaire ya saratola te saratola la kiseke ngaka na bande nzela na mta liboso ye mdala na alandi saratola États-Unis alandi saratola na bakekwa bastatia de rock alandi saratola na nini oyo na epa papa Hervé ozomona sikona bango mibale adversaire moninga eza nani eloko nini oyo ekomaka grave epa babaku parce que olobi eloko moko awa eza très capital olobi ke si la bavoyage asalaka bit nango ezaka nini tomonaka batie makelele mamsi akei asali boye mais bit na ambition oyo akendeli projet ezalaka te akendaki kaka après eleki inaperçu mais batielaka yango makelele trop pourquoi olobi awa likambo ya saratola ya photo ya Derek olobi ya étoile olobi mpe awa photo ya papa Hervé tomona kutu mama top oyo bamatisa na podium
ba présenter mémé ba Gaulois et créer un problème t'es pas ni makamba si la nyonso lingaka et mais oui baza bata ba songi baza ba matalana ezaka likolo landaka e babe ngoni héréditaire donc maman songi maman matalana et qui titi pa bana bango bazoka likamba mukete fuma comme sango grave ta likambo oya maman top bakene Côte d'Ivoire mida ye ko vanda na TV pa banini ke maman top mobile mutabengi mais oui c'est vraiment ki maman na eko c'est vraiment ki star na ye mi balo fa bazoka bino me bazoka maman top ozomona tala niveau ozomona mais bino boko lesa mibali mais top na âge neka mibali ba lesa ye vraiment soki ngana lingi na tuna maman na biso aussi la déplacera trop bakoki kosala mare na biso ata mwa stratégie te lokola bafani epe na poto babengisi epe na France basali epe mwa botala mama akiti ti na choisible ya Airtel na nzoto sa publicité tite mawa ami yeba te ami yebaka te tala nanga bana eloko moko boye toke na logique des choses tozongi vraiment na ba 97 si je me trompe pas ba 97 kutu te oui dans tout chaka ba 96 ba 97 papa Hervé vraiment azalaki na ampleur te mais si azalaki na ampleur si azalaki déjà na ampleur wana ntango totala sila baojouer mapasa na esengo aza na poto so nabosani te wana bapapa Hervé nanu vraiment wana bawenge eza na ensemble wana papa Hervé aza na wenge bazalaki na ampleur oyo baprésident JB pena bazalaki nango te mais sila azalaki koma mama wana boye ami yebaka oyo aza te to ndenge nini mais elva azala na JB pena osanti ke bastar mibale bata charisme osanti ke bastar mibale nde bavandi te bravo Belvi bravo vraiment tu mérites bravo ozomona osanti ke oui osanti ke mutu avandi aza komiyeba ke ngai naza Belvi kandila patrona nakoki kosala batunisa te batalisana te siko pourquoi pas bakoki kosimba est ce que mutu lokola mama na biso osila akoki koperdre liboso ya papa Hervé otango papa Hervé azoreconnaître kai naza na star na biso ya mboka seka tala sila mpo ni baosungi te boye yango na lobi Aisha Koko sunga sila bino tu wana boza pembeni wana bozosunga ye te Demer Nyangi bokofinga ye mukusa talo Demer Nyangi azosaba lelo Demer Nyangi aokende Belgique pe aokende otekisa baportala ye nango basali bapola Belgique mpo bakende oteka nango kuna mpo na spectacle baokesala bino nyonso tu wana botiaka munoko bomemela si la stratégie nini eloko eza te Belvi batie na bapano eloko nini bino mpe ezangi te nakopesa nakodévoile eloko wana te bayokozwa yango pamba naobenga Demer Nyangi napesa stratégie wana napesa idée wana totala na ndenge nini ekozala eloko nini ezanga boza na bastratégie te baza nango te eloko eboma bango yango wana baza na bastratégie te ngai oyo tala obe tina vandi boye mpona odévoile yango te mpo bakoyiba bango nazwi da stratégie ebele nakobenga Demer Nyangi mpe napesi ye naobenga mer to naobenga tadi to naoyebisa mpe tonton mu tala ide nga nazwi boye na boye tokosala yango mpe boye na boye ata ngai na oluka kwe moko na bandi kosalela yango promotion po naza na mutu aza evre nakoki koutilize Belvi na ndenge nyonso motema na ngai etindanga mpe nakoganye mbongo makasi mpo na Belvi bango siko baza na stratégie wana te me boyanga na TVK mpo na ofinga bato lelo bofinga mama top
qu'on a ba orgueil nyonso wana zala na on a ba lolembe wana nyonso amibenga ka boga ya azane loko te force azuma ezan ko ili kofi ya action de ko ili kofi 4500 asomina nguba 1000 francs ya mai avant na bar azomela soka sisi bongo ake kitongo nyonso pa mwasi na ye OK siko mutabon ata dada pa mazuma na valeur à dada te to que na logique de choses ndako dada futa na ma campagne zuma ko futela ngote si ozomona bango bafinela kana bayolo na bango bafinela na bakimbangu na bango wana bako vana te na tv mukoma kofinga mtoka Belleville kofinga mtoka tomoni mama Léa Bali awa epesi bango bampala Léa Bali na aja ya ménopause Léa Bali na aja kimukolo ya libala ekipaka te ba maman 60 kutu ya 70 baboti babali te mobali na tala monster na ta comme na 80 ans na ko bala il faut honorer moi si na maman bana nanga bongo Léa mutazana na ba 40 combien wana ata kutu 50 Léa Bali baza ba pepe na basila ba âge moko mobali asila nani baba camarade ba pré-prêté baba camarade baza ba pré-préco ba koza ba différence ba une année ba différence ba mois aussi la peur oza mko Léa OK si ya mkola Léa ozomona mais nzamba sali lo Léa abali ole kutu bo sepela ta peut-être msupe ko zonga pe na ngambo asila bino boko ignorer bravo na mama panini obini ko le bakata ta différent moi mwasi wana il va donc akola déjà na bonne éducation te faut bo changer ba comportement bo o ba sala pe kimbanda bon je respire azaka ya yemo ko ça azaka mbala suzi bantuti motema ya suzi pe mana kimia Bianca Zanga Moni moni pe mana kimia azane buta désordre te ya après okoma ya etete mamu teke pe ninga kena pe répétition aboka pe misu kaka je respire ya za moto ba chérie nazoloba na yo vraiment siko ozovanda otali moto abongo yo moko mivandisi omiyoki nkele omiyoki pasi bokosala bopotopoto me bokoya na tv mpona kofinga bato yango tika mibali na batiolaka na bamai mwana batamuti atioli na mai akei mwana ya tendresse atioli na mai akei ya tendresse iti atioli na mai fa te mosusu fa te fa azali baza mibale bongo auta braza tiaka epa na bango na papa oyo asimbisa ye touche apesa ye appareil ya photo na bula caméra papa nasala mabe esolo meleka masolo te papa nasala tala ya trop pressé te tasikosoya papa mokolo ya malili bajene ezata moto oyo wana sikoyo ya malili asalisali intime na flat papa nasali oyo na ndenge nini auti bana bomi mamai na bibwala na kopesa mama bana telefone na na Kinshasa tika boye akosi mobali oyo na ke Pont Nord ya nini ya nini ya Kasavubu na Maringa na Pont Nord ya Maringa akosi mobali basalisali basisi intime ekoki ba kozonga ya tala caméra ya tala bo ya Gérard uza caméra to appareil ya photo so ya akalikile ba jour asali na flat emso atika ko bima ta libanda te en tout cas bo sila makabino Bianca Zanga mwana suka famille bote pasi ozomona omona pe muta bonga vandi ngana omona loko mamunu balobi fo basa ba chirurgie basa ya gola chirurgie minu ba détailler chirurgie minu ezala omona te mambi ya bel minu ezala mikie kaka basala ya mi ya bel minu ezala mikie kolata mambi ya bel minu loka bisota aminu mikie basa bataye ya gola minu bataye tendresse makolo ezonga tuto longa senge aza makolo X basale sirja makolo bakata maboko ndambe ekoma na mesure na biso mwasi fo ozala liboko moke ata monene ezala na mesure na bino déborde te liboko ekoma mesure mwana mopende na nga mais non ozomona mais bokoya na tv mpona kofingaka bato bomitalaka
omi vandi mo mitelo te bato muto ngana ko finga te ngai mana ko ya TVT pour la finga bato pas mais là c'est choquant au moins na belle vie oh lelo mutazo lité théâtre na biso ko ta tina Nigeria ke ti et pas ba Ghanéen et que ne ti et pas ba Malawi ba benga nini ba Malawi c'est ba Malawi c'est ba Malawi ba Malawi chouana ba ke ne ti kuna pas na bango théâtre na biso ko ta ti kuna et que na ba Zimbabwe et que ti ba Zimbabwe kuna bango nyoto bazwa bango tu basangana bazi basakani na bango busuma groupe evana te po andiko bima na ba terre na ba trice le kiming arozo ya mibala arozo na basa zo kipete oui bon finga ba des fois makasi ozomona sikolo lo belve azo lité po théâtre na biso ekota tikuna ba Nigeria pe lelo pe nini oyo tomoni pe nini nini o indécrottable kuna pe na Nigeria bazo ko interpréter en français na lingala mais bolingi bongo te mais le comédien azo signé contrat azo que nous ça la spectacle na poto grâce à nani grâce à Belleville alongo li théâtre na guichet lelo zaika bapoka théâtre boka ba ya Sele Masamba ya Papi Mola ya nani ya Papi Mola kisa ya nani oyo okobwaka mabanga 50 on likola $1 il faut si ça mais le Belleville atalisi biso na koki kobwaka te na théâtre langa il faut payer ça message na théâtre le comédien peut le comment retourner sans libanga nana ye nango Belleville ah bravo Poutine bravo et le comme soko lingo fingo vandi mabotali obité nga place on a ki zoba grâce à moi sonde na juma mayele bo mon goya pour finga mutabongo mais faut ça un problème sérieux nazo bisa bino lelo temps ba théâtre ekota kuna na ba Nigeria na ba Ghanéen na ba Éthiopien na ba nini ba sila théâtre sila ta soki botali ya sila na Nigeria kuna bo pesa ngakande poti Belleville zo bunda ne kota kuna ba ta sila ba finga Belleville Belleville mdazo bunda bino tu wana ba ozala te lelo Belleville longoli système ya mayo mbota likasu oh yamayo tikana rage bongo bongo comment finga Belleville pour anini pour Belleville fongola ba comédien miss bo miye ba valeur na bino botika batiko kosa bino na ba mbonga ba bonbon ba 3000 francs ba bonbon comédien peut tourner film aux autres moi $100 moi $150 que na pe na ko moi ça tie le bandaka ba comédien ju valeur c'est grâce à Belleville Belleville zakina maman livre na maternité kinga kati Belleville botibino nyonso kangela ta mutu makolote akangela mutu makolote lelo na maternité kinga kati asila bokenda susu kuna milelo na maternité sila kinga kati bino bokenda ta ya botika botika Belleville sala musala na ye botika Belleville vanda la kimia Belleville osala makambo oyo ezomona na miso ya bato mais lelo bino bozana pona ko ignorer Belleville mais lelo bino bozana pona ofinga Belleville oyo journée moko te Belleville ko vanda finga bino journée moko te Belleville ko se mesurer na bino yango na vie anniversaire à Belleville ko za sila te jamais de ma vie yana kufana mais la poison so ici la combien anniversaire otika pa ozala te akotika la kozala te akotika kozala te yo kanti lelo ba grâce luzolo wana lelo po ba mona bango c'est grâce à Belleville ozomona lelo so tali ba mama top po le mama top akende Côte d'Ivoire na bela production Belleville zo kangela mutu nyonso makolo te azo fongola azo bota bana na ye mama top azala déjà grande star na biso ni tout oyebi o bisoni à tout au monde que maman top ça grande star le qui grande star ya maman top monani est-ce que ya tete ba benga ta na matadi ya pamba jamais bati ndo ta billet ya GLD awa nanu o kineta kasangu oza zozo na contrat na yemo na contrat wapi bango basala voyage minkana mama Olivier kasi na contrat yemo kona mte ya kozango wapi voilà ya kozango wapi soki ya Sele Masamba te apese mbaba ta mashako nzambe en tout cas te obe mashako pe ka chance ka nzambe mtabenga ka pe yake no pema il paraît tina docteur pas comment na ye na etete na mba docteur ti tole la mama shako na morgue yena na docteur CPLAS na CPLAS mais lobi mama shako finga ya répondre te parce que ça poli tika kuna longa kuna mbado o mona mo
mutakala mobali ya mère oyo répondre ndeni ata bilakeli mabeti yo kanti ba mama chako ba kota na basama bena bango basolola te bazala kutulinzaka na musapi na suzi bantu mamisi na paps leo basuka me paps abaluki ya mobali ya mamisi nini ko trioko ozomona yango omoni ya tete zozo azwa te anyongi neta amoni le ya nda ya bali anyongi neta bon akokufa na ndako esutu ntango moi su mama top abwakami na keti na robe wana vanda talabi nga nakoli makambo naosala ngo te ka baninga eske ye na mama top na mokolo ye tete na mama top on dit top te on dit top pa koza mkono ya mbula moko to ba koza génération moko mais tala top ndinga za top osa mninga mabe tika mninga tandambuko ye tete kingo fiona ki choko eleki tala kingo ndenge bua kami metala top ya koma ngebu tapi wetwe mama top a mystique mama top a robo moi obi me yaya na moni akomi nde moko na mama muteki obi ke mama muteki asali publicité naturelle metala ride emonani na TV emonani makasi emonani vraiment omona osa publicité moko terre à terre bapesa bevasa publicité à Vodacom to Orange tala muto bana vraiment en tout cas shalom peuple de Dieu abonnez-vous il faut acheter le SIM Vodacom parce que Vodacom est le leader cellulaire dans le monde. Vraiment, conseil la SIM à Vodacom, mais après intérêt na biso, pour que on a facilité, internet mbala mais tala yekuna. Agitation. Mawa. Te yango apesa la lobby yaza ndé mon ami dana ese. Bande mo. Akosite. A confirmer mo yemo. Bande moko. Bandenge moko pour que tu limite de sa manière et c'est sa manière yé moko pe bon yé mo ami qualifié pe sa manière de mon bango bana ba kande moko OK voilà merci beaucoup bien kazanga to komi vraiment na suka émission na biso ya mukona lelo mot de la fin pour na émission mukona lelo bambote na batu nyoso balingaka mona suka famille mot de la fin na ngai bo comprendre mi d'abord la Christian Sugar et c'est de pas na maboko la matuza maman na bango muteka boko la Jerry Spear Tendresse abokola rafa Miss Lola abokola ya Johnny Chakala Bolokoko abokola ka Romeo yewa na njo kufa tike na zemi mi nani oyo ya gola no abokola teka nani so atikali kuna ta inkombote Bishop abokola ka Natasha Boto abokola Bishop parce que Natasha Boto fami ba la poto ba joyer après mbongo na tineli Bishop baliaka mbala poto mbongo gena Bishop moi ça ya Fifi il faut ça kindumba ateka bakabele kemba abokola ya Fifi mode ya fe na ngai yango wana bambote na batu nyonso balingaka ngai c'est pour le na ngate je m'en fous ye muto oyeba parce que o tiko mona nga na mokili na bino na yate na mokili na yo boma na ngai voilà mode la fin bambote na nga na pesi na Samigra Amba la Cléopâtre de la prêche babi moi ça taille moi ça mbija boy bazuapi moi ça zanga lisumu et merci beaucoup mon vieux propre titre d'Acosta Jean-Paul Kapinga merci beaucoup le roi célèbre Christian Goma merci na mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Jenny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle merci beaucoup na Sophia Lizitu et pourquoi pas Fifi Tamba na lingaka bino mingi po bino pe boko linganga mingi vraiment en tout cas likez mission commenter partager s'abonner au botu à kozala jamais dessus Pamela merci na yo merci na Enoch Luzolo merci na exaucer Mikebi et pourquoi pas Mikebi pendant alinga exaucer tes papa bon comprendre les aïeux merci na Enoch papa na Victoria et puis merci na caméra journaliste na ça à Ngoma donc bambote ne yango wana merci na famille Bota Mobimba merci na yo mon pe Pamela OK merci beaucoup to komi vraiment na suka émission na biso en tout cas bo consommer film na biso bo partager bo liker en tout cas bo ebike biso famille bo ta so to vandi boy to ya o défendre
ezalaka ba valeur oyo eza na ba film na biso na Belle Vie télévision. Bravo na Poutine de l'écriture qui est habité ba comédienne nzete ya baoba richesse ya Congo, valeur ajoutée na monde de théâtre, c'est Belle Vie Kandila patrona mutatika ba comédienne son a défaut, mutaya na enveloppe akaki alongola théâtre na mbota likasu. C'est Belle Vie Kandila patron na mama vanda na ngwende na musala kitoko ezokende liboso lobi borozala surpris oh Belle Vie Kandila sali casting ba mama top ba jouer na ba américain lobi parce que bino eloko bo sala na théâtre bo yebate bo kumba na distraction. Belle Vie otala kanzela osanini okende. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Na moni mama vie ba binisa eh ma vie chance ka kene poto po munene na mama vie na ska obina voilà ma wa Samigra j'étais sali et non qui papa na Victoria Bambote no ebele Natacha Gola la patrona papa Sanko pour le nécessaire maman Gina Mabia en tout cas bo s'abonner na kilelo bo s'abonner pe na mwana suka famille bota toza awa po na bino so bo moni biso 2 jours te bo komo benga batantine bo koma wapi bo s'abonner bo like bo partager ba vidéo na biso force na biso ezalaka nde bino pe force na bino ezalaka biso poso bino bo moni biso pété bo ko sepelate. En tout cas merci beaucoup na famille bota mobimbe équipe ya famille bota maman ya famille bota maman Gina Mabia la maman chérie ya moi si maman Germaine en tout cas ba maman de sa famille bota ba maman Germaine midi yango bye.